Munde Korise atangi maloba oyo makanisi mosusu eyelinga na molimo eza na bato te koyi koyeba oloba ete nga azali mayele ete nayebi makambo ezali ndenge wana te. Mutu moko takoki koloba na makambo na Nzambe ye ayebi nyonso, ezali nde Nzambe azali kosala mposa na ye nde azali kolakisa biso na nzela ya liloba na ye. Nyonso to ezali ngolu, abengi ba misusu pembeni, misusu kuna, misusu mosika, mpe ye na ntango na biso amimonisi mpe na biso na ntina biso azali kozongisele malongi matondi oyo nyonso bato ya Nzambe bazwaki yango bautaki na bango, euti epai na bango te, kasi bango bazwaki yango epai na Nkolo. Nde na nzela wana mpe bango bakoki kopesa yango na bato mosusu. Yango Paul azalaki koloba na Bakorinta oyo ngai nayambaki kouta, nazwaki kouta na Nkolo wana 1 Corinthiens 11:23 oyo ngai nazwi kouta epai na Nkolo. Oyo eza makanisi na ngai te to na ndenge na ngai ya komona, kasi oyo ngai nazwi kouta epai na Nkolo. Yango mpe ezali kolakisa ngai na kwa kotala keti yango ekokani na oyo bilei ya molimo yango ezali liloba na Nzambe. Mpe Nkolo na biso alobi na ntina yango oyo ezali mokano, bilei na ngai ezali ete nakoka kosala mokano ya oyo atindi ngai. Boyokani ezali na koyoka ya liloba ya kondima yango mpe kokota na mosala na makambo oyo nyonso tu yango ekomami na ntina na Nkolo na biso, yango ekokisamaki mpe yango ekomaki eloko ezwaki bomoi. Na ntina na yango makomi o mibale ezali, moko ezali pembeni na mosusu. Moto akobika kaka na mapa te, kasi na maloba nyonso oyo ezali kobima na monoko na Nzambe. Mpe likomo mosusu na mokanda na Joani, ngai nazali na bilei oyo bozali koyeba yango te. Wana kotala kaka Jean 4:32 oyo ezali bilei na ngai, ezali ete nakoka kosala mokano ya oyo nani atindi ngai. Koyoka liloba na Nzambe lokola elaka mpe kondima yango mpe yo ndima ete Nzambe ye azali na makoki ya kokokisa liloba na ye ya elaka. Mpe yango ezali kokokisa makaka ntango biso tozali kosala mokano na Nzambe. Ezali kaka te oloba kobondelo tika te mokano no esalama na se awa to na lola, kasi ebongi na biso solo okoka vrema kokota na mwango na Nzambe, okoka kokota na kati na mwango na Nzambe. Ngai nayebi te nanu tozwa posa ya ndenge oyo te lokola tokomi na oyo lelo ete tosala kaka mokano na Nzambe. Mpe tozali koloba yango na pole nyonso, yango ezali kosala ete mutu ya kotinda Paul eta sala. Ndeko moko alobai nanga mokolo mosusu ete yabi ete ye akendaka ata na likisanga moko te, mpe ye azali kotiola meme oyo ezali mosala na Nzambe. Kasi ye azalaki koloba nde ngai nazali kozela kaka boyei ya Yesu, boyei ya Nkolo. Ebongi na biso tokende mosika na makambo ya boye ndenge nini tokoki koloba wana na katikati na biso ete biso tozali kozuzela boyei na Nkolo, mpe yo ozali kotiola malibota na Nzambe. Yo kotika bamasanga ezala masanga, yo ozali kokanisa te eloko moko te, ozali na kokanisa ta moko te na oyo Nzambe alobaki. Mpe wana etali mpe biso akiteni na ndenge ya kobika na bokonzi na Nzambe mpo na kotalelaka oyo ye mpe asali apesi biso, mpo ete ye alobi na liloba na ye ete bato nyonso tu bazali bakosi.
Pe wana tokoloba ete nkolo biso tokoti yo na nini. Malachie 3:9, Malachie 3:9 pe na Hébreu 2:25 ete bokoka kotika lisanga na bino te pona ete yo oyebi te mokolo na Kristo ezali kopusana mpe nsima yo koki koloba ete ngai nazali kozelaka boyei na Yesu Kristo. Oyo azali kozela na lolenge wana yeba ete ye azali na libebi. Bokanisa te ete Nzambe atikaka basakana na ye. Kokanisa te ke Nzambe akotika ete eloba na ye banyata ngo na makolo. To aloba na yo ete ndeko osali malamu yo kende kuna okota na esengo na Nzambe. Ezali na ndenge ete Nzambe na biso. Nzambe na biso atiki liloba oyo ebongi na biso tokoka kotosana nyonso. Lelo ngai pinzoli ya miso ebimi, mai ya miso ebimi ngai. Mpe wana ntango nazali kotanga mikanda namoni mokanda moko euti na mboka Australie. Mpe na kati nango ezalaki na basheke 3. Mpe ngai nayebi bato wana. Ngai nateyi kuna. Ngai mpe nazalaki kotala libota wana. Kasi poso na bango ezalaki ete mosala na Nzambe ekende liboso na mokili mobimba. Mpe bango batendelaka nga moko na zomi na bango. Mpe katikati na mikanda oyo ezalaki na sheke moko ya 15 na mbongo maiki oyo ya Baalma. Wana bano batindaka yango eza bana mike nayebi lisusu te soki ezali susu baza na age nini. Moko ya bana bango ayebaki kokoma mpe ye nde moto azalaki kobomba mwa mbongo moke bapesaka bango mpona mambongo na bango ya klase. Mpe akomeli ngai alobi ete biso totindi moko na zomi na biso ya biso bana. Eyo ezali mbongo oyo bana na papa bapiaka biso mpona tosomba biloko ya mike. Ngai vraiment epesaki ngai pinzoli na miso. Ezalaki sheke moko ya 15 mark na mabongo ya Baalmani. Mpe ntango mosusu bango bayebi te mbongo yango ezali ndenge nini toko obongoli oyo na mbongo na biso. Kasi tozomona oyo ezali bamikolo bazali koseka kosaka na liloba nyonso na Nzambe. Bazali koyeba te ete ezali kaka molimo moko oyo ya kotelemela Kristo oyo ezali kotelemela oyo nyonso ezali kotalela makambo na Nzambe, kotelemela mosala na Nzambe mpe maloba na Nzambe. Tokende koloba kaka te ete motelemi Kristo aza na Rome te, azali bisika nyonso epai nini bato bazali koluka kotosa liloba na nkolo te. Wana nga nazali koloba na bino nyonso awa boyebi ete awa wakati na biso nalingaka te baloba makambo etali mbongo, meke yango ezali mpe likiteni ya bomoi. Yango mpe ezali kiteni ya bomoi. Soki biso tokoki kozala sembo te na makambo ya mike, ndenge nini tokoki kozala sembo na makambo ya minene. Oyo nyonso Nzambe azali kosenga kaka mpona biso ete nzokanisa ndeko moko azoloba na ngai ete ndeko Frank, soki ngai nazali so na mosala te epe oyo nakoki lisusu kopesa moko na zomi te, ekozala ndenge nini? Nayebisi ndeko na ngai vanda kimia. Yo ozali koloba wana lokola moto azangi kondima. Yo ozali na mosala na yo. Yo bongi na yo zongisa opesa Nzambe matondi mpo bika na kondima. Eza na bato oyo bazali na ndenge moko ya kobika oyo ezali kotelemela liloba oyo nyonso ezali kotala liloba na Nzambe. Biso na biso ebongi na biso tokende liboso na Nzambe na biso. Biso tokoka kosala oyo biso tokoki kondima. Ezala na ntango ya malamu to batango tozali na bozwi, ata ntango tozali na pasi. Biso tokopesa kaka nkolo matondi mpe tokoka kozala oyo bazali bayenge beni. Wana biso tozwaki basango moko ya malamu.
wana eutaki na ndeko na biso moko ndeko ser na biso Kilzof ye avandi na mboka na Haïti yabengai ngai mokolo eleki mpe alobi na ngai ete ngai natondi na esengo nga kanisaki te ezalaki ngai nde nazali koluka Nzambe kasi Nzambe nde aluki ngai mpe amoni ngai ye apesi litatoli moko oyo eleki mvuma na motuya mpe alobi lisusu ete ngai nayebaki te ete eza na mateya ezali ebele boye ya ndeko Branham alobi na monoko ne ya Allemand alobi ete ngai naza kaka mikolo kolia liloba kolia ebongeli na biso tokóma lokola bana wana nyonso ekozala malamu alobi ete wana ngai nazalaki kolia ngai nakwei na kiteni ya liloba moko kuna na mboka na mokanda na so mpe nakoki te komela yango kasi soki okoki kosunga ngai ndeko Frank ngai nayebisi solo ngai nakoki kosunga yo kotalelaka ngolu na Nzambe abalobi ete awo lifelo ya seko na seko ezali te ngai nazoki kososola makambo te mpe ngai nazwaki nalakisi yango na kimia mpe ayekoloba o Nzambe na ngai nazongisi matondi epai na yo ebongai kaka mwa maloba mike mpona likambo nyonso to ekóma pole mpe makambo nyonso evandaki na esika na yango ngai nayebisaki ete Nzambe azali kosunga baoyo bazali sembo na mitema na bango ata yo okoki komprendre eloko moko te kasi Nzambe ayebi place nini eyano ezali mpe yebaki eyano eza pembeni na Nzambe mpe Nzambe aza mpe na bato mpe asalelaka mpona kopesa yo eyano na makambo songolo kasi ngai nayebi oyo ezali ya motuya ntango ndeko na ngai kufa abengi ngai alobi bamessage ezali kokweya bisika nyonso mpe bazali koloba ete bango bapambolami mpe ezalaki na ndeko moko mwasi mpe alobaki na ngai te Nzambe abikisaki ye mpe nayokaki na ndeko na ngai ya mwasi Selenski ete Nzambe asalaki mpe makambo minene mpa na bango biso azali kozongisela kolo matondi na manso oyo ye azali kosala na ntina na biso ebongai kaka te tokoma ngo likolo na biso awa totalelaka Hébreu 11:8 Yesu Kristo azali lolenge moko lobi lelo mpe libela na libela Hébreu 13:8 toyebi ete ye azali komimonisa lokola ye azali lolenge moko na lolenge moko tokoki kobalola liloba na biso miso na biso kasi wana soki biso tozali kotalela ye toyebi ete ye akosala mpe soki tozwi esengo oyo ya bandeko na biso moko alobi ete ngai nabatizaki 21 mosusu alobi 8 to 10 mpe kala mingi te nanga ntango nakómai kuna makambo ezalaki kosimba te kasi Nzambe ye moko azali kobongisa makambo nyonso malamu ndenge yango ekoki kokenda nandimi ete nyonso ekosuka kasi ekokóma mpe na ntango na Nzambe ebongi na biso totelema etina suka yango ezali kosolola na ntina na biso te biso ezali banani kasi oyo nyonso ezali mpona bolingo na liloba mpona bolingo ya ngolo oyo biso totie elitya na biso mpona bolingo oyo ya ngolu Nzambe totie pai na Nzambe nkolo akokokisa mokano nyonso lelo natangi mokanda moko wuti na bamboka Golf Persique mpe na ntango nazali komona na Pwasa ndeko moko atikaki brochure na ye mpe na nkombo na ngai ezalaki likolo wana na bamboka oyo ya musulman mpe mutu moko amonaki yango mpe atangi yango oyo ezalaki livre le christianisme hier aujourd'hui et toujours yango okokaki komona ndenge nini Nzambe azali kosala nasi napesa bino lisolo ya makambo oyo wana ngai nazalaki na katikati na avion toyaki wana na mopepe
mpe tozali kokende outi Zurich tozali kokende soki na mboka moko boye ndeko mwasi moko avandaki pembeni na ngai mpe wana ezalaki na 35 minutes wana ya voyage na biso na avion ngai na bandaki kosolo na ye na oyo etali nkolo mpe na pwasa ye abengaki nga naza komona lisusu nazomona susu nayebi susu mokolo mosusu yo mpo otatola ye ngai na oyo ezali ngolu na nzambe mpe solo ete ngai vraiment nazali vraiment na posa ya liloba soki okokotindelanga mikanda omoni ete nzambe azali nanu kobenga nzambe azali kobikisa nzambe azali na banzela na ye mpe makoki na ye mebongi na biso tozalaka na bolingo oyo emonisamaki na Golgota yango nde ezali na motuya na nzela lisiko na nzela ya likabo na likabo oyo yatie biso kati na biso soki biso ezali na bolingo na nzambe biso nyonso tokosungama yango ezali na ntina moko te ndimela ngai bolingo moko kaka ya nzambe oyo emonisamaki katikati na kolo na biso yango mpe fo emonisama katikati na biso na baoyo nyonso ebesengami ete bakoka kobikisama nga mikolo oyo nalikaki ete ndeko moko alingaki kopusa na biso mpe ndeko yango azalaki kokoma kitoko mingi wana ye azalaki kokomaka mpona kosunga mpe nga azalaki natiaki ata kritike moko te na makambo wana mposa na ngai ezali te nzambe asunga biso nyonso na ntina ete ntango tozali kosolola na bato misusu biso tokoka kotuka bango te kasi na ngolu tokoka kopesa bango oyo nzambe apesi biso na nzela ya ngolu na ye ezali kaka na esika wana tokoki kozala lipamboli mpo na bamisusu ezali kaka esika wana ete mosala na nzambe na bolingo oyo ya nzambe yango ekokoma esika oyo mokano na yango etindamaki mpe yango ekokokisama ntango biso totangi na ebandeli na ntina ete biso tozwa banzoto na biso lokola likabo oyo ezali na bomoi epai na nzambe kotalelaka ebelo chapitre 12 na verset 1 ebongi na biso tozala na botosi mpona ete yango ekoki kaka kosalama soki biso ozali na botosi na Hébreu 12 na verset 1 komami ngai nazali kolomba bino bandeko na ngai wana kotalelaka mawa na nzambe omoni ete nyonso oyo to ezali na motuya yango etongami na nzela na ngolu na nzela na mawa na nzambe yango nde ezali oyo nzambe apesi biso ezali te biso tokoki komemela ye biso ezali komemela ye o bomoi moko ezali sembo te bomoi moko ezali kotambola malamu te kasi soki esengi ete biso tokoka kosala eloko moko euti kati na biso ebongi te ye akoka nanu kobuka oyoyo ezalaki nzungu ya kala yeba ete ntango yo ozali kobuka oyo nzungu oyo na kala yo bayeke yango ekozonga te ndenge ezalaki mpona ete yango ezali deja makasi yo okoki kozongisa yango te yo okozongisa yango mpo ekomi kala me na nkolo na biso ezali ndenge wana te ye akoki kozwa kaka eloko wana ya kala mpe asali ekomi lisusu elubu ya sika mpona nkembo na ye ate eloko moko ekomonana te kibeba kati na yango wana nde ezali bolingo mpe nguya ya nzambe na biso kokoka kopesa nzoto na bino lokola oyo ezali mbeka oyo ezali na bomoi liboso na nzambe yango nde kozala mosala na nzambe oyo ya motuya nzambe azali na posa na biso lokola tozali aza na posa monoko na biso maboko na biso lokola kaka biso tozali ete biso tokoka kozala kaka mpona baoyo ya ye ete biso tokoka kotondama na milumbe na biso na posa makasi ya kosalela nkolo yango ebongo ete ekoka kokoma ndenge wana
soki yango ezali nano ndenge wana te wana soki tokoki oyo etali biso toyebi te yango nano tokoki nano te tokomi nano esika oyo ebongaki biso tokoma te ebengaka biso ezali kokengela na ntango nyonso biso tomema oyo ezali bamoto oyo ya bapaya te na etumbelo na Nzambe to tokoka kosalaka bamoto oyo tozwi na bapapie te biso oza na posa moto euti epai na Nzambe toza na posa ya moto ya molimo toza na posa ya mafuta euti epai na Nzambe na ntina ete oyo mesho ezali kopela yango ekoka kobukana te ekoka kosila te ete nkolo ezala nde ye nde azali kosunga biso na verset 2 Bible elobi ete bokoka kotala te bomoi na bino bozali kobika ekokisama na makambo na ekeke oyo kasi bino bokoka kobongwana na ndenge oyo ya bokati na bino na ntina ete bino bokoka kozwa esambise moko ezali solo avant de continuer, afin que vous puissiez discerner. Rien d'incertain, ne pas sentir même yambeba te ekoki kobukangama na bino kasi bino bokoka koza kosambisa moko ezali solo na oyo ezali mokano na Nzambe ya koyebaka ete ezali kaka nde lolenge wana ke biso tokokoma na kosambisama moko mpona kozwa oyo ezali posa moko ya solo na Nzambe ekozala na moto yanda nini ngai nakoka koteya na makambo oyo soki nayebi mokano na Nzambe te ngai nayoki litatoli ya motei moko yazala koloba ete ye akomi mondimi ye azali kosola na ntino ezali mokano na Nzambe ye alobi ata pepele ba 90 minutes kamosu mpe elekaki to ezali mwa mosie kasi ata ndenge wana na nyonso nasuka makambo ya liteya na ye ye alobaki atali oyo ezali likambo moko na oyo etali mokano na Nzambe bomoni ete oyo bato batangi na makambo ya klase yo kotanga yango koloba makambo oyo etali mokano na Nzambe kasi yo yebi yango te nandimi ete ndeko Rus mpe atangaki likomi wana na Hébreu chapitre 12 na verset 5 ngai na ye mpona nakoka kosala mokano na yo ngai na ye mpona nasala mokano na yo yango nde epetami sete awa ete bandeli ya sango malamu yango etiamaki na kokokama na oyo etali mokano na Nzambe ezalaki ete tika ete mokano na Nzambe ezali ete bato babikisama bango banetolama ete nzela ebongisama mpona nkolo mokano na Nzambe ezalaki ete lobiko mpe lisiko epesamela bato wana mokano na Nzambe emonisami na makambo nyonso ekomi ntango na biso sasa ipi Nzambe alingi kosolola na biso kasi ebongi na biso tozala sembo kati na biso Nzambe alingi te na makambo maloba ne nyonso biso tokoka koyeba oyo ezali mokano na ye ya suka na ntina na yango ye ntango azali kosolola na biso na ntina ete biso tokoka koyeba mokano na ye mpe awa ekomami yawe te kotalelaka Rome 12 na verset 2 kasi bino bokoka kobongwana na katikati na bino moko ete makanisi ya kala nyonso wana elongwa bolongola banzela ya kala bozwa mitema ya sika banzela ya sika molimo moko ya nsima nyonso te ebongi te ya kati na biso mpe oyo mokano nango ezali boye biso tokoka kozwa lisambisi moko ezali solo na ntina tokoka koyeba oyo ezali sembo na miso na Nzambe oyo ezali malamu oyo ezali na motuya mpe oyo ezali na motuya yango nde kokoma vraiment ntina bonzambe nyonso ezali kotambola na nzela moko wana ekomami ete
Tout don parfait vient du Père. oyo likabo nyonso ya malamu ezali kouta tata na biso na Paul mpe soki nkolo na biso apesi biso eloko moko yango ezali sembo. Nkolo alobi ete soki bino bozali mabe bozali koyepesa biloko ya malamu na bana na bino. Luc 13 verset 11. kolanda maboni tata na bino oyo azali na lola kopesa bino biloko oyo nyonso bozali na bosenga na yango. Ebongi na biso totalela Nzambe etalakisa biso bamokano na ye mpe apesa biso makambo oyo nyonso to ezali na motuya mpe yango ekomema biso na Nzambe. Mpe verset ya 3 tokoki kososola yango mpe kotia yango ndenge na esika na yango. Hébreu 12 na verset 3. Na ntina na yango kotalelaka ngolu epesameli ngai nazali kosenga moko na moko okoka komimona te ke yo leki bato na nyonso te. Ndeko moko alobaki boye te, ndeko Frank, ngai nabangaka bato bazali na bayebi ebele mpe na ntango wana ngai kutu nabangaki nalobi makambo ezali kokende wapi, oyo ezali komema bato wapi makambo ndenge oyo. Ezali solo bato bazali komimona ete bango bazobika deja na lola, bazali komona ete bango basi bakomi. Ezali malamu, ezali malamu, me biso ebongi tokende mosika na makambo ya ndenge wana. Ngai nakoyebisa bino bato bazali solo oyo bato bazali kobika na ndenge moko malamu, bango nde bayebi makambo ya molimo. Namoni aso bokoki koloba awa bato baza kokenda awa bake mpe bango bazali komidondo ake bango bazali kotambola lokola bato na Nzambe, wana ezali molimo mabe ou bien ezali molimo mabe ou bien eloko moko ezosimba te na mutu ya mutu wana. Yeba ete mutu aleki bonzambe na se oyo na mokili oyo ye akozala vraiment mutu moko azali vraiment simple. Wana ntina na Paul nakokoloba bino te wana bazali kolokota banzete mpona bafuku bapelisa moto. Mpe Paul ayebisaki bango ata bete bandeko okoka koyeba kasi ye moko azwi loboko ni mpona apelisa. Kotalela Acte 28 verset 23 wana bilobi na biso na sembo mingi yatikalaki wana te koloba ete bandeko okoki kobanda mosala te. Ye alobaki makambo ye azwaki kouta epai na Nzambe, mpe nsima nyoka moko eyaki eswe ye mpe bato nyonso tu bamonaki babangaki balobi ete mutu oyo azali na elakelami mabe, ye aza mutu moko asalaki mabe. Kasi Paul lokola mutu oyo azalaki mutu na molimo, ye ayokaki oyo bango balobaki. Luc 19 ekomami ete ngai nakopesa bino bokonzi na bamilimo nyonso, bokotambola likolo na banyoka na baescorpio, eloko moko ekosala bino te. Mpe azwaki kaka loboko na aningisi nyoka wana akweyaki na moto, mpe eloko moko mabe ekomelaki ye te. Mpe bato bazwaki fungola matoi na bango mpona koyoka liloba na Nzambe. Oyeba ete bana na Nzambe baza bato oyo bazali kobika kimia, bazali oyo bazali vraiment simple na kati na mokili oyo. So omoni mutu akomi bilobaloba okoki koloba yango lokola ndeko na biso modi alobaki ete Nkolo pesa ngai makoki na kwa kobenga na milemo mabe to ngai moko na kozwa oyo nguya na ngai moko na banda kobenga na milemo mabe. Ezalaki ndenge wana. Ye ezali pasi ntango Nzambe azomona ete bato bangi kobika na ndenge moko ya bolamu te. Yango nde ezali Nkolo azali kosenga biso te na ntango oyo Nzambe Nkolo alobi ete bobika na katikati. Kotalelaka na 1 Thessaloniciens 5 na verset 16. Oyeba ete eloko na eloko ezali na ntango na yango. Soki totali makambo mosusu ya Paul, ntango ye amoni ete
qui a fait confiance au Seigneur. ye moko polo atiaki vraiment likia na ye À lui, na nkolo acte 27, 22, na l'ange auquel tu sers 5:22 alobi ete mwanji oyo ngai nazali kosalela abimelaki ngai est apparu. Cette ye nuit, abimelaki ngai na pokwa oyo la cargaison serait perdue. kalobaki ete bwato na biso oyo yango ekodinda kasi moko na biso te akokufa. Ezalaki makambo oyo ezalaki vraiment sembo ye azalaki kobika makambo oyo eleki na mayele ya bato yaye bamonaki makambo ebele kasi azalaki kaka motu moko azalaki na komikitisa. Nous nous éterions les uns les autres. Soki biso toyebi ndenge nzambe asalaka na monene na ye tokosalisana moko likolo na bamosusu. Frère Branham, par Nakoki exemple, kozwa mpe na etali ndeko Branham chassé. ye azalaki koluka koboma banyama mingi. Et en effet, quand je tombe parfois sur des passages de la Ntango ngai nazali kokweya na bapassage mosusu epai bazali koloba na Bible, que cela, bazali kosolo na biso na polei notre mentalité, mpe yango ezali kokokisama na ndenge na biso ya kobika presque dans yango ntango mosusu ezali koeshape ngai. oui, je ne sais pas si je l'ai dit ou pensé par Ngai nayebi te soki nalobi yango na solo. En tout cas, cela m'a échappé. Eloko oyo yango elekaki na nga na Avait mutu chassé 2 fois moins, wana lu 2 fois plus la Bible, cela aurait été mieux. ndeko na biso ya Branham azali koshase mingi Tout à fait. me azali mpe kotanga bible azali mpe kotanga bible ye azalaki na baposa oyo nyonso oyo to ezalaki na moto ye azalaki Mais motu quand je suis entré dans la pièce, mpe nga ntango nakotaki epai oyo ye azalaki kobomba minduki na ye dessus tout, mpe azalaki kotia biloko na ye nyonso ngai natali minduki oyo azalaki na yango tu étais là aussi. nabandaki koteka tatanga yango tolai na ndeko na ngai risi tolaki wana ndeko risi ozoyeba yo mpo ozalaki wana Oui, je sais. oui ezalaki ata 39 minduki ezalaki na katikati biso balobi 49 Vu la pièce, n'est-ce pas? Et mpe biso tomonaki aho tomoni minduki oyo nyonso azalaki na yango homme de Dieu, tomona moto monene na nzambe du Très-Haut, oyo mosakoli ya nzambe oyo aleki nyonso qui avait le cœur moto oyo azalaki na motema na ye ezalaki na lola kasi makolo na ye mibale ezalaki na se oyo. Et maintenant, voici le plus incroyable. kasi tala makambo oyo eleki 1900. le 28 février 1963 wana bamwanji sambo babimelaki ye na oyo ezali constellation moko oyo ya mapata wana ndeko Branham azalaki kuna likolo na ngomba bayebisa bango te bino bokende kozela ngai kuna mpe biso tokokutana na pokwa tokokutana na esika songolo mpe ye amataki kuna na likolo na ngomba wana Que je vous dise, oyo ngai nayebisa bino ete ntango ye akitaki kouta na ngomba nsima na ye komona oyo bamwanje oyo sambo que j'ai compté de gauche à ya droite. bitonga nazali kokonte kouta na loboko ya mwasi te na moboko mobali azalaki liboso na ngai atelemaki likolo na Il libanga a dit, celui qui était tout à droite, abeto oyo azalaki na loboko na ngai ya mobali c'est plus pour moi. ye nde azalaki koleka ye nde Et la première abendaki ngai na miso qu'il a posée, mpe motuna ya liboso ntango ye azongi komonaka makambo minene ya etuni bango bino bobombaki banyama na bino c'est naturel. imagineki yauti kobika libiki moko eleki makambo na mokili na mayele na bato Si nous étions kasi soki ezalaki biso descendus ainsi de la montagne, biso ezali ngai to yo nsima ya komona makambo oyo ya minene tokitaki tomona tobika yango elingai kozala ndenge nini elingai kosala nini mon Dieu, o nzambe na ngai n'aurait guère supporté. mokili elingai kokutu koyeba to biso elingai tosala tolingai tobanda koloba pa bisika nyonso Oui, un homme de Dieu, motu moko na nzambe avec le cœur au ciel, ye azalaki na motema ne ezalaki kovanda na lola makasi matambe na ye ezalaki na se grande et le plus mpe puissant, amonaki makambo oyo ya minene koleka la tête froide. ye azalaki nde kobika kaka na kimia mpe azalaki na motema ne ezalaki na pio yango nde ezali oyo biso eza nango na bosenga biso nyonso Que Dieu soki makambo oyo asali na kati na moto moko songolo monte à yango ezali komema ye na motu vraiment un pauvre homme. wana azali motu moko na pasi wana ezali kolakisa ye ete
motema na ye yango nano ezali na pembeni te mpona koyamba makambo oyo ya ndenge oyo. Soki motema yango ezali mpona koyamba oyo makambo eleki mayele na bato, mpe nsima yo ozali kolanda Nzambe yango ekotombo kozala te biso tokóma bato na lofundu, kasi biso tokotikala kaka kimia, tokotikala kaka bato bazali kobika na ndenge ekoki. Kasi ezali kosepelisa ngai oyo ezali etali makambo na Paul. Toyebi te Paul yeta bato mosusu bazali kosepela na ye te, ntango bato bazali kozwa oyo ezali kaka bamushware na bango batia na Paul, mpe bango bazalaki kotia yango likolo na bamaladi, mpe wana milimo mabe ezalaki kobima, mpe bato wana babikisami. Mpe Paul alobi ete ngai natiki epai na uti, kotalelaka Acte 19:12 de Timothée 4:20, alobi ete ngai natiki ndeko na ngai azobela. Mpe ayebisi Timothée na 1 Timothée 5:23, mela mwa vino moke mpona estoma na yo. Bato oyo balimoni ete baleki mayele baye balobi ete oyo Paul azalaki susu na nguya ya Nzambe ezalaki so kati na ye te, Nzambe abwakisi ye. Mpona nini akoki koloba ndenge wana? Nzambe moto azosala na ye sikoyo azoloba na moto oyo aza koyoka ndenge nini libumu na ye ezali kotungisa olia abondela mpo na ye, azobebisa moto wana yo emela masanga. Boyebi te oyo moto azali na makanisi koleka, bango bazali na ndenge ya kobika, bazali kososolana te na makambo oyo, bango bazali kobika kaka likolo ndenge wana, mpe batondi na binzambe-nzambe. Ebongi te Nzambe amema biso na mse oyo na mokanda ya Corinthiens, babe te Paul alobi onkola amemi biso na elonga, mpe yango ekomami na 2 Corinthiens 2:14. Yango epesami lisusu nini wana? O makambo oyo nyonso to ememi biso na pasi, mpe makambo nyonso ya ndenge mpe biso ezali kokoba na nzela na biso, yango ezali mpe lolenge wana. Biso vandaki kaka na makolo na biso na se oyo, yango nde ezali malamu mpona bato na oyo babengami bana na Nzambe, ete Nzambe azwa oyo ezali ya biso nyonso tu, alongola baoyo nyonso makanisi na biso elakisa te ke ete biso toyebi koleka elongwa, kasi oyo etali mabondeli na biso oyo nyonso biso ezali kondima ezala kaka na oyo ezali malamu, mpe yango ezala kaka lokola eloba ezali, lokola Nzambe nde azali kokamba biso, kasi ezala bateatre te katikati na bomoi na biso. Yebe ete nzoto na nkolo ezali na makolo nde mibale na se oyo bazali kobika lokola bato, me kati na bango bazali kobika bonzambe. Biso bongi na biso toyeba ndenge tozali kobika, ntango ya kobika na nzoto mpe ntango na molimo, kasi bongi na biso tobika katikati ti ntango nkolo na biso akoya. Ndeko atunaki motuna oyo yakangisaka na oyo ezali boyei na Yesu. Ngai nasepelaka ete bato bazali kokanisa nini, ngai nayebi mokolo nini nkolo akoya, mpe ndeko moko ya mokolo ayebisi ngai, ndeko Frank, oyo ngai nazali koyoka na kati na ngai ete yo ozali koyeba ntango nini nkolo akoya. Ngai bindeko na ngai mwasi, ngai mpe nayebi eloko moko te, ngai nakoki koyeba yango te, kasi ezali na bato awa na se oyo balingi kovanda kimia te, boyebi ete ntango biso na 1973 tosombaki kitenya mabele na biso mpona kotonga lingomba na biso, mpe wana biso ezalaki kosangana na kati na esika na 1974, lokola yango ezali malamu wana na 76 deja bato bakoki koloba ete makambo to ekosuka na 1977, kasi biso na 77 biso sombi batere na biso wana bato bazali koloba ete Yesu akozonga na 77, mpe ndeko moko alobi na biso lisusu, ngai nayebi
association nyonso tu oyo basambelaka kasi il n'y a rien de tel alobi nano namona likambo ya boye te kati na bino vous. ndenge bino bozali kobika abi te ngai nazali koyebisa bino Bien ici. biso tozali kosepela ntango toye na esika oyo ngabi oyo yango ebongi ete ezala ndenge wana ete bato bakoka koyoka ete bazali malamu wana bango bazali kobika liboso na Nzambe Il contribue. mpe biso nyonso to ebongi na biso tokoka kokɔta na mosala na ntina ete Souhaite être et rester un enfant de Dieu sobre jusqu'à tokoka la kotikala bana na Nzambe oyo bazali kobika katikati renoncer à tout ce qui est tokoka kolongola oyo nyonso ete ezali na ntina moko te en dénonçant ka biso tokoka de côté. kotalela oyo ezali ya Nzambe biso totie pembeni Et personne ne se méprend plus sur quoi que ce soit. moto moko akoka kotelema te na makambo oyo ya ndenge na ndenge te. Vous savez exactement qu'il s'agit seulement des malentendus. soki oyoki na ntina na ngai likambo moko ya ndenge wana yeba ete ezali likambo oyo ezali kaka bato basosoli yango mabe C'est des malentendus. soki ezali bato basosoli mabe yo tika yango na position na bango osolo na yango lisusu te Il y a des gens eza na bato qui s'encombrent de choses bazali inutiles, kotondisa na motu na bango makambo oyo ezangi ntina se plaignent mpe des bango bazali toujours kolelalela vie à clarifier les choses en mpe disant bango bazali koluka ozomona kopesaka toujours bandimbola na makambo na lolenge na bango babi awa alingi koloba boye awa elingi koloba boye wana ntango oyo oza kosala biloko ya ndenge wana ebe ete makambo nyonso mpe ekomi lisusu molili koleka mpo na yo les dernières choses qui étaient claires. Et cela n'est pas nécessaire. yango ezali na motu na motu na ntina moko te Devant le Seigneur, comme il se doit, botoka kotala par exemple biso nyonso ozali liboso na nkolo tel que nous sommes. ebongi na biso tobika moko likolo na mosusu moko likolo na mosusu Il y aurait une harmonie céleste ici. soki déjà. tokobika vraimen na lolenge ya boyokani tokoyeba ete na se oyo deja boyokani ekozala nde lola na se oyo mpe Nzambe akozala malamu mpe akopambola biso koleka Parole que nous avons lue ici. tokoka kozanga liso na likombi ya biso tangi awa na Rome 12 na verset 3 Je demande à chacun de s'appliquer naza kosenga moko na moko akoka kokɔta na makambo oyo estimation de soi-même. mpe atakoka koyeba ndenge nini makambo yango ezali koleka kotalelaka kondima ya moko Nzambe atie kati na biso De nous, wana azali koloba ete yango ezali na pasi mingi te mpe nsima nango ekomaka pasi que Dieu a assigné à chacun. wana kotalelaka kondima oyo Nzambe apesi moko na moko Rapport à la mesure de la foi. yango etali mesure nini ya kondima oyo ozali na yango ngakoki koyeba banani oyo bazali Totalement de foi, c'est sûr. komona ete bango baleki nyonso kasi baza ata na kondima te kasi oyo bazali na kondima bango bamimonisaka te ke bamitiaka na lofundu te bango bakotalela ngolu na Nzambe mpe boyebi ete nini ngani naloba mpona ekomami awa ete na Rome 12 na verset 3 nazali kosenga moko na moko bokoka kozala na kodondwa te katikati na bino kasi bokoka kozala na kondima koleka kotalelaka oyo ezali monene ya kondima na yo soki kondima na biso ezali monene biso ezali kososola ete kondima yango moko ezali likabo euti epai na Nzambe ete biso tomemi eloko moko te mpe biso tokomema mpe eloko moko te. Ephésiens 2 na verset 8 nyonso te ezali mokano na Nzambe oyo azali kosala nyonso kati na ye moko na moko azali kotambola kokokana na kiteni ya kondima Nzambe apesi ye. Nzambe apesaka moko na moko kiteni ya kondima kokokana na posa oyo azali na yango kokokana na misala oyo azali kosala. Nzambe azali kopesa ye kondima mpona ete ye akokisa makambo oyo ekosalama mpe wana na verset 4 ekomami ete lolenge moko tozali kobika ete na nzoto moko bitambe ezali ebele ete bitambe oyo ezali na nyonso tu na mosala moko te wana mpe tozali kotalelaka oyo ndenge tozali ebele katikati na nzoto na Kristo kasi tokoki koyeba ete kotalelaki
kotelaka bamisusu moko mosusu likolo na mosusu ezali mitambe oyo nzambe ye moko asangisi mpe na verse 6 ekomami ete eya lolenge ete biso ezali na kati na likabo oyo na ngolo toyebi ete makabo epesameli lokola makabo na molimo mpe kosangana na molimo ezali ya nde esika na oyo ezali te oyo biso ezali kobimisa kati na biso kasi ezali likabo oyo na molimo apesi biso eza likabo oyo molimo elingi kosala kokota na mosala katikati na biso kokoka na eloba na nzambe yango ebengami makabo oyo ya ngolu epesameli biso na nzela ya ngolu biso tokoki komilondwa tusu te kasi oyo alingi komikumisa akomisama mpona na nzela na nkolo aloba ete eza kaka nzambe na biso atondi na mawa na 1 Corinthiens 1:31 biso ozali kotonga nzoto moko mpe biso ozali matambe moko ekangami likolo na bamisusu mpe nzambe apesi biso makabo oyo euti na ngolu ndeko mpona ni biso tokoki kobondelaka bondela mpona libatisa molimo santu mpoka mpona ete bato bakoka kokweya lisusu bakoka kobosana oyo ezali ya lisanga mena babanda kokanisa ete sasa ipe eloko esengi boye na boye babakisa mpona ete bato bango bamokoka kombo bato bamona makambo nini eleki na bomoi na bango kasi soki biso tokomi na esika oyo biso ozali su na makanisi na biso moko te wana biso ozali su kotambola te kasi biso oyebi ete biso ali kotambola makasi na biso nyonso ezali kaka wana kasi biso toyebi ete soki nkolo atie loboko na likolo na biso esili yeba ete bato ebele bazali kobika na makanisi na bango bazokanisa oyo bango bazosala yango nde ezali bonzambe kasi toyebi ete motu moko te abanda kolobaloba soki ezali nzambe bato bakobondela kaka bakotikala kaka ete bamemama na nzela ya molimo me bango bakotikala bato bazali solo biso toyebi ete yesu kristo azali lolenge moko lobi lelo mpe libela na libela ye nde azali kobatisa biso na molimo na ye mpe na moto ezali mpo tokóma bato na maboma me bato bazali kobika katikati yango nde toza na posa na yango sasa ipe ngai nalobi yango te na nzela ya kozanga kondima kasi oyo ezali ya motuya ezali te balakisa biso nalingi koloba ete ndeko moko alobaki yango mpe abetisi ete alobi ete ndeko na biso Branham lokola bino botalaki yango na kati na bafilme abi ete sasa ipi ngai nazali kozwa na mase na ngai ya bokonzi na ngai milimo nyonso ezali awa na esika mpona nkembo na nzambe na kombo na yesu wana yebi ete milimo ezalaki wana ebele ezali kotambola zingazinga na biso soki ezalaki ete bakoka kokende na enfer nde bato ebele basi bakota kuna kasi bible elobi ete bango milimo ezali na mipepe yango nde ezali kosala nini ndenge yawe kotungisa bandimi biso na boposenga ya nini biso na posa toka kobika katikati tolongola baoyo nyonso ezali biloko ya kobanga oyo nyonso oyo soki ya ndenge nini tolongola yango biso tokoka toyebi ete biso totelemi tuma na mokano na nzambe lokola ete oyo nyonso wana ezali malamu oyo ezali malamu yango nde ezali komema na bonzambe wana ezali nde mokambo na mokumba wana ezali mpo na nzambe biso mpe tozali nano na se oyo lokola biso tikali bato oyo ya malamu mpe tokoka koyeba ete emoniseli monene oyo ya nkolo ezali ete nyonso tozali na makoki tokoka kobika katikati ata ntango oyo ya libiko moko monene na nzambe nazali koloba oyo ndeko Branham ntango awutaki komona makambo nene akiyebisi bandeko na ye wana awutaki na montagne yalobai makambo minene te yatuni bango bino mpe bobomi banyama
qui vivent quelque chose avec tomoni ete bato bazali kobika makambo oyo minene na nzambe babango bavanda kaka kimia aussi comment cela mpe ngai nakoki koyebisa bino lolenge nini yango ekoki kozala ekomi ntango mosusu moyini aza kopumbwa awa apumbwani na bisika nyonso to te na lolemo ya motu moko songolo l'Esprit de Dieu vient molimo na nzambe ezali koya combat. C'est très mpe clair. toyebaki etumba ezali Et alors la victoire doit être remportée. mpe toyebi ete elonga yango ezali mpo na nzambe ezali kaka lolenge wana Aura alors molimo na nzambe ye akokunza biso nous avons donc besoin de la grâce de Dieu. biso tozali na bosenga ya ngolu na nzambe Voyance de ete ye moko akoka kotambusa biso na polo na ye tokoka kososola makambo ete epai nyonso biso ozali kosala to bazali kosunga biso nyonso ozali na posa ya ngolu na ye kasi ebonge na biso tozala pembeni na ntina ete nzambe asalela na biso na ntango nyonso choses se produisent. soki eloko moko ya monene esalami ebongi na biso tobika katikati Je crois que Dieu mettra cela. nandimi ete nzambe akotia yango katikati na mitema na biso ekoma misusu na Rome 12 na verset 6 na mwa mosika Mais de telle sorte que nous possédons des dons de la grâce. toyebi ete biso ozali komema likabo oyo na ngolu Nous n'avons donc pas non plus apporté ebongi na biso moko tokokoka te la miséricorde exceptée. ngolu kondima mawa nyonso to ezali mpo na biso Vous reçu l'Esprit par vos œuvres ou par la foi. galata alobi ete bino bozwi ngolu na katikati ya misala na bino makasi to ezali mawa na nzambe kasi yango ezali nde ngolu na nzambe yani ezali ete ngolu na nzambe ngambo na koloba na bino ezali ngai moko ntango makambo oyo etuti ngai mpe natalelaka bambula nyonso oyo ngai navandi nasangani na bandeko ya ndenge na ndenge epai nini loba na nzambe Visible auparavant. po ezalaki komonisama te na ebandeli yango Les liens des contextes elakisamaki ekomaki pole makambo oyo bato bayebaki te yango eyebesamaki lokola ezalaki loboko moko oyo ezali komonana te yango esangisi biloko nyonso tu mpe yango ekopesa biso yango na ntina ete tokoka kozala bato bamibongisi libala moko ya malamu Le savais-je, frère Rousse dit parfois. ndeko na ngai rusi alobaka ntango mosusu abinangaki yo oyebi koteya Si je savais, ye azali motu moko aza na komikitisama mingi comprenez ce que je veux dire. soki nazalaki Non, je suis. lisusu umela awa ngai natombola ye ngai Et moko je considère mpe ngai nayebi ete bamisusu bazali kotalela ye lokola ye aleki biso nyonso rien faire. ati motu moko akoki kosala eloko moko te soki yango epesamelaki ye na nzambe te eza na motu moko te akoki koloba ete ngai nalongi likambo oyo ezali euti epa na ngai nyonso to epesameli biso kouta na nzambe moto nyonso to azwaki eloko moko euti epai na nzambe na mitema na ye na bomoi ne Une parole, un mandat, quoi que ce soit. Si cela ata yo ozwi mokuma moko ya ndenge nini euti epai na nzambe soki euti epai ya nzambe yebaki eza eloko euti epai na nzambe de sorte qu'aucun homme ekozala ndenge wana ntina suka na ntina ete motu moko te akoka kodondwa mpe ekomami na mosusu na verset 6 que celui donc qui possède le don de prophétie oyo azali na likabo ya lisakoli ekoka kotalama kotambola na kolandanaka na kondima sur la base de la foi. boyebi ete likabo oyo epesameli kaka ebongi na biso tozala na kondima Fondé yango ebongami etongama na oyo ezali kondima sur elle en particulier. kasi likolo na motu te yango nde ekolo alobi Ou des dons ezala mabombami to makabo ezali kaka nkolo moko wana tous. oyo azali kosala kati na bato nyonso Que lorsque la foi est là, ezali kaka ntango kondima ezali wana makambo ekoki koningana agir mpe wana nzambe akoki kosala mpe wana nzambe akoki kopesa biso eloko songolo dans le cœur kondima ebongi na biso ezala katikati na motema na motu avant qu'une liboso eloko moko ekoka kosalama une tâche, un ministère, un don puisse avoir lieu. Et alors, ezala emoniseli ezala likabo la foi yango esengi ete liboso nano kondima ezala
a été kokokana na ngolu oyo epesameli biso. Amen. Liboso na nous ngolu chantons grâce. tozali koyemba ngo ngolu Rien de plus, rien de moins. C'était la grâce. nyonso tu ya kobakisa ezali te, nyonso ezali ngolu. La grâce que nous puissions croire. Na Comme ngolu elatini te biso kwa kondima lokola likomi elobi mettre les choses ngolu nzambe alingi kosala ete tozongisa makambo na biso na alima tobongisa yango témoignages de personnes tokokaka koyoka na ntango na ntango parmi nous. matatoli ya bato bazali koya katikati na biso yango ekosala biso esengo mingi. Brooklyn est venu me voir dans mon bureau et c'est là qu'on comprend vraiment ce qu'est la grâce. Wana nde na nzela na yango tokososola ngolu ezali nini, ngolu ezali nini. Qui vieillit, qui Moto azali kokoma mokolo tournante et qui cherche Dieu, mpe azali koluka nzambe na bomoi ne mobimba. dans le bâtiment dont la tour pointe vers le ciel. Soki ozwi par exemple ndeko toza libanda toza La na tour pointe vers le ciel. lingomba moko batongi yo ndireke motu na yango ekotuta lola kasi ezali na ntina moko te. Mais il y a aussi Wana ezali bawana bagloire ya pambapamba ebongi na biso tokoka kosala bokeseni ete et pour cela, oyo etali bato na bibongiseli na bango. de rancune envers personne. Biso ozali kokanisela bato mabe te Pas le système. kasi biso ozali kotelemela basysteme na bango ezali komema bato na se oyo kobongisa bato. Tozali komona bato bazali koloba oyo ndeko Tout Frank cela me semble encore comme un rêve. tozomona yango lokola ndoto Quelle grâce. mpe nsima bazali koyoka elobelobe ete ngolu ya ndenge nini, ngolu ya ndenge nini ezali ndenge wana. Ainsi, dans ce texte, dans le verset 6 de Romains 12, Na Romains 12 le verset 6 kotalelaka ngolu verset 7, celui à qui le don du ministère oyo ezali likambo ya koteya na katikati na cela en fait aussi na partie lingomba asalela du yango ministère dans l'assemblée est oyoki ete servir. koteya na kati na lingomba yango ekangami na oyo ezali mosala Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il oyo alingi kozala monene kati na bino akoma oyo azali mosali katikati na bino nyonso. car le ministère nous a été confié. Biso ozali kotala mosala oyo epesameli biso. Rose a lu ce passage Ndeko na ngai Rusi atangaki 5 ce week-end. na 2 Corinthiens chapitre 5 Le ministère de la réconciliation nous a été confié. ete oyo mosala ya kozongisa bato na boyokani na Nzambe epesameli biso. Que celui qui a le don Ete d'enseigner oyo azali na likabo ya kolakisa l'utilise pour enseigner. alakisa yango mpona koteya, Que celui qui a le don de reprendre oyo azali mpona kopamela sa bato grâce à tous. asala yango. Nzambe nde moto azali kopesa ngolu na bato nyonso. C'est le ministère que Dieu Ezali na mosali moko te oyo Nzambe apesi yo, soki apesi yo ngolu na ye te mpona yango ekoka kozala lipambola lipamboli mpona bato nyonso oyo bazali kozela. du retard. Biso mpe tokoki kososola mpe ete tozali totikali mwa nsima mpona kokokisa makambo oyo. Assemblée Nazali komona bandeko ya lisanga mosusu de la valeur à n'importe quel conseil qu'on leur donne. bango baza kotia makanisi na bango na batoli nyonso bato bazali kopesa bango. Biso ozali na ntina ya makambo wana te. Il y a des gens qui ont Nzokande ezali na bato oyo bazali kotia elikya na makambo ya pamba wana. Je procède ainsi lorsque je prêche dans d'autres assemblées. Nga nasalaka boye ntango na koteya na mangomba mosusu. Pas de lancer un appel à l'hôtel. Nga nasalaka te ete na bato bakoka koya mpo na bondela mpo na bamaladi te. De l'assemblée est malade. Kasi soki ndeko moko ya ensemble azali Priez pour cette aza personne. kobela, nga naboyaka kosambela mpo na motu wana. Simplement, Nayebisaka motu wana le rôle ici oyo ezali mosala ya bampaka na lingomba na yo. 5, verset 14. Et je Kotalelaka Jacques 5 na verset 14 mpe nazali koyebisa bandeko nyonso ebongi na bino bokoka kozala na botosi que Dieu a na eliki na bandeko oyo Nzambe atie comme bakambi na lingomba na bino. Vous devez avoir plus confiance aux Ebongi na bino bokangama na bango, l'assemblée. ozala na confiance na bango ke ngai moto nazali na ngai mopaya, Moi, je viens du pas. ngai nazali koya mpe nazali kokende. Kasi ezali na bandeko Nzambe atie likolo na bino. Kasi soki oyo ezali mokano moko ekokaki kozwama, esika moko ebongi ete bampaka bazala mpe bakoka kosolola, bayoka matoyi nyonso mibale, bayoka bato oyo nyonso mibale.
bango esengami ete bakoka kopesa bango batosa bango mpona ete nzambe nde atie bango kotalaka na 1 Timote 5 bible ebi ete bango basengi bazala na bahonneur oyo ezali komema mbala mibale. Biso azali oyo bazali lolenge moko ya kobika ndenge biblia esengi yango. Soki biso ali tokóma lingomba moko oyo ndenge ezalaki ya ebandeli oyo lingomba oyo ya biblia yango ezali kosenga ete biso tokoka kopesa lokumu na bandeko bazali kosala na biso tozala na elikya na bango, biso tokoka kolongwa na oyo nyonso ezali makanisi o moyini nde azali kotia yango kati na biso, ye azali koya na ndenge moko ya mayele mabe, yayaka kaka na pwasa te kasi yayaka malembe yakoyaka malembe mpe azali koloba na biso na litoi mpe ntango so azali koloba makambo moko ezali pamba na matoi na biso. Ntango ye azali koyimayima na matoi na bino bokoka kondima yango te. Pourquoi ndeko Branham alobi bokoka kobondela na ntina ya bakambi na bino mpo eloko moko ekomela bango te. Biso ozali oyo ezali ebulukutu ya bantaba te kasi biso tozali bana mpato bayoki mongongo ya mobateli na bango malamu. Ezali ndolenge wana nde nzambe atie mwango ne katikati na biso ebongi te tuto bazala kodonda likoma na makasi likolo ya bampate te. Ezali ndenge wana te. Kotalaka kuna na mokanda na Petelo ezali na bato bazali kobetaka maboko na makasi mpe toyebi ete bandeko moko boye bazalaki koswana mpe ndeko moko abeti liboko likofi na katikati ya mesa mpe alobi awa nde ngai nde nazali koloba, ngai nde naza mokonzi awa. Biso tozali lolenge wana te awa, biso ndimi ete nkolo ye moko akoki kosala nyonso, ye moko akomema biso soki biso tokosala na makasi eke tokoka kozala na motema mabe mpona nde bato mosusu, yango ezali ndenge wana te. Ezali eloko ifo ebika wana biso ntango tozali koyoka liloba. Ezali te tomema bato lokola bato na makasi, kobenda bango na makasi. Ebongi na biso bamona biso lokola oyo bazali kosalela solo Nzambe. Kotalaka Romains chapitre 12 abeti bokima na oyo ezali mabe, bokoka kosala oyo ezali malamu, botika bokangama na bolingo bolingo na bandeko wana boyokani moko ya malamu oyo ezali sembo. Soki ndeko moko aya te mpa na biso lokola ndeko asi akoli, ebongi na biso toyeba ete wana ntango seconde guerre mondiale eyaki toyebi ete bato bazalaki kobelela epai na Nzambe mpe ezalaki nga nayebi ndenge nini ezalaki. Bandeko koyamba baninga na bango ozalaki koyoka ete nyonso wana esengwani eutaki na motema mpe nga nasosolaki ete bandeko na biso baitalien bakoki komona wana ndenge moko ya mabe te. Yango ntango mosusu ekomi na ndenge ya kobika, ekomi bomoi ya bato bazali kopopwa na litamo oyo. Nga ntango namonaki yango ete soki okwape bango te, bango bazalaki komona mabe. Ngai nazali kotala bango kaka mpe nazalaki kokoba na nzela na ngai. Tokomi nde tika wana baza kotala mpe bazali kotiola na ndenge mosusu mpona nini bapwape bango te. Biso oza na ntina makambo wana te.
biso oza na posa makambo euti epai na nzambe oyo ya solo eza te parceke ozali kopwapwapwapwa bato yo ozomona yango wana nde ekomi bunzambe biso tokosala bato tokotonda na esengo wana biso tozali na sante malamu probleme na biso ezali ete tozali kozongisela nzambe matondi mpe tozali kokende liboso na kondima toyebi ete kaka nkolo nde akoki kopesa bolingo oyo ya solo katikati na biso ezali te kozala na bilongi mibale kasi ye lingam nakanisi nalobi ete kotalelaka bato mwa ndambo ngai nayebi nani yango asali yango na ntango wana ntango ngai nasalaki accident na Inde ezalaki mpe bato bakokaki kokufa mpe yango ntango ewumelaki vraiment mingi te ngai nayebi te makambo ezalaki ndenge nini ezalaki ntango nyonso bato bazali kokima kozwa bavitese mingi kasi ngai nasosolaki te ti lelo toyebi te makambo yango elekaki ndenge nini bato mingi bayebaki ete na accident wana ngai nakufaki bayebaki ete bato ebelebele bakokuwa likolo nanga me ngai naloba yango ata na moto moko te bato ebele bazali koyemba wata bampaka ete nzambe monene biso ozali kokumisa yo oyo moto asalaki mabe wana ebongaki ete yo ye nano koyebisa bato ete ngai nde nasalaki boye mabe wana mpo ya nini olingaki koboma bato ye akimaki na ye me akoya na lingomba azali kosala nini abandi mpe koyemba baoyo nyonso bayebi ngai bayebi lolenge na ngai kasi ngai na motema epesaka nga mwa mawa nayebi te soki bato bazalaki soki boni na katikati na likambo wana kasi ti lelo oyo motu moko azakoki koyeba te aza komona taloba ete ngai nasala makambo wana yo koki kozala na bisika mibale te na mbala moko yo koki kozala na esika moko olobi ete ngai navandi esika na ngai yango nzambe azali esika oyo omoni onga na nini aloba na bino na pokwa oyo toyebi te ndeko na biso rusi asololi na biso kala mikobi mingi te na makambo wana yalobaki na ntina ete ya kopamela bato mpe nga lelo oyo nasalaki mosala moko oyo ezali ntina na ngai te mpo napameli bato mpe na esika oyo kasi soki boyebi yango euti vraiment kouta na motema na ngai mobimba ngai nakoki kotelema liboso na bino te mpo bana kogangaka kasi ngai mosala na ngai ezali ete tokola sembo na miso na bato mpe biso totalelaka nzambe tozala na elikya na ye tozala na bolingo katikati na biso toyebi ete na maloba oyo ya bato bakoki kosala oyo balingi kasi na esika oyo biso tozali kosambela biso tolingi kolakisa bato ete biso vraiment tolingi nkolo na biso epi biso mpe tozali kolingana moko likolo na bamisusu mpe na nzela na ngolu na nzambe tokoki koloba ete nkolo biso tozali wana zwa biso pambola biso salela biso sala ete tokozala lipamboli mpo na bamisusu tika ete yo moko okokisa mokano katikati na biso mpe na ntango wana ntango kimia ekozala mitema na biso ekozala na kimia mpe tokomona ete molimo na nzambe bandaki kosala mpe esika na moko na moko bato bakobwakisa biloko oyo nyonso ezali kosalama na ndenge ya bato kasi biso tokozala wapi biso tokozala epai nini nkolo azali tokotanga liteni ya suka mpe nsima tokosilisa ezali kaka malamu ntango tozali komona ete montre ezali
même si pembeni na biso tozali komona je suis complètement ébloui par ata la lumière, ntango je ne vois pas les ata batieli ngai montre awa ntango mosusu nakomona te mpona oyo bamindi oyo batie ezali kopesa te ngai nakoka komona bien te kasi soki totangi na mokanda ya acte chapitre 15 ngai natiaki nzela yango natiaki mokoto na place yango ezali na verset 8 acte 15 na verset 8 nzambe ayebi mitema ye moko apesaki litatoli na bango mpe apesaki bango molimo mosantu lokola apesaki biso lokola ye moko apesaki biso ye atalaki ata kokabola moko te oyo etali biso na bango. yango nde ezali na motuya oyo ezali kiteni oyo ngai natalaki ye atiaki bokeseni moko te ezala na biso na bango. Sasa mpe naza kotuna bino ntango biso tozali kobika oyo nguya ya molimo santu nzambe asala kosala bokeseni te katikati na biso. nzambe akoki kosala bokeseni ata moko te ye atikali lolenge moko oyo asali lelo ye akosala yango mpe lobi na verset 9 acte 15 ye azalaki na bokeseni moko te kotalelaka bango to biso ye wana abulisi mitema na bango na nzela ya kondima. Amen. Tozali sasa ipi na kondima wana biso zali kobika liboso na nzambe tobete mitema na biso yango epetolami mpe sasa molimo na nzambe nde koki sasa ipi molimo na nzambe koki kokita yango ezalaki kaka na nzela ya liteya wana bato bayebaki misala na bango masumu na bango mpe bango basengaki bolimbisi mpe bango babulisamaki mpe batondisamaki na molimo mosantu. Na maso nga nayebi ete nzambe toyebi ete kondima eleki nyonso eza na makasi. nayebi ete ndeko na biso moko abondeka alobi ete nkolo ata ngai nazali na nguya moko te ya kokitisa oyo mipepe makasi kasi ngai nayebi oyo azali na makasi ya kokitisa yango. nayebi ete ezali eloko moko eleki bato na mayele ntango mosusu tokoki koloba tokomona eza maloba ya pamba mpe wana mipepe ezali kokontinue kasi toloba lokola ndeko brana mabe te soki nazangi kondimako koyeba ete nzambe akokokisa oyo ye alaki nakoki kotelemela te na oyo azali na kondima mpe na nzela na ye nde nzambe azali kokokisa makambo na ye na nzela na ngolu na nzambe na nzela na biso mpe tozali kokende liboso na ndenge ya kondima. soki biso tozali na kondima makasi mpona kokoka komaîtrise makambo biso soki mpe tozangi kondima tokoki kobela kaka nkolo yaka na ngolu yaka kosunga ngai nkolo yo moko yaka mpe sunga ngai mpe ntango makambo ezali koya pasi nkolo oyo yaki yaka kosunga ngai mpe nyonso ekozonga na kimia. tika te maloba oyo ekota katikati na biso totika molimo na nzambe ekoka kosala na tina ete bambuma ekoka komonisama bambuma oyo mpo na seko na seko. Amen.